papi ninda shaiwa Daitana kuningune papi ninda baiwa Namo Utengeta namo Ekome namo Kurera namo Mbote mingi na biso ba bolinga ka mama Helene Mitu na pesi bino ba mbote ba ebwe ma vipi moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Bonne bande de connards, vous allez bien? Qui m'ezali? Ouais, puis non maman Helene tout ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela biso kimia. Qui m'ezali nango ya. Ce que nzambe pesi biso pe mabobo to comme c'est to pesi kaka. Matondo nikendo wa opesi matondo ndenge nzama matondo. Ah, matondo, quoi, on peut matondo. Matondo. Voilà, attention à la providence alimentaire. La providence alimentaire, on a vu sinon bandi konangai. Voilà. Ah ouais, attention à nion surtout livraison. Bateau bana posa komona bwana basaki ya oh c'est mon tolos. Oh, ça c'est qui a l'os. Donc, comme ça, pour la livraison, il y a des gens qui ont livré 25 kg, 25 kg, il y a milk. Il y a ma fouta. Donc, ma fouta, on a 5 litres, 10 litres, oh, ma fouta, oh, nous sommes aux hommes à ma fouta. Oh, déjà 10 litres. Oh, donc, au ligne livraison, on va en gros, dans des détails. Mais au ligne livraison, 10 litres, il y a Moana. Au ligne 5 litres, il y a Moana. Tous les livraison, tous ça à domicile. Il y a surtout les alibis. On va commander déjà, vu qu'on a bango. Parce que déjà, à temps et à heure. Nous, on va mettre à nit. Vous pouvez côté Moussala, nous avons Moussala au sérieux. Côté Moussala, vraiment, ça va en côté. Quand tu vas moni, ça qui a l'osso, bah c'est mou les alliés. Tout ça qui peut là, bah ça qui a, il y a l'osso, bah 12 kilos mon coco. Il y a un an on a pu battre. Hein, Mickey. Il y a 12 kilos comme ça. Mickey. Il y a 12 kilos comme ça. C'est mou là, voilà. Voilà. Oh, c'est mou, tout ça là, expressé à 12,5 kg, c'est ça non? Tous à peine 25 kg. L'eau sondé, les 12 kg, l'eau ça va 25 kg. Voilà. La position au Bolinga, en tout cas, vous avez confiance pour vous de suite. Vous avez confiance pour vous de suite. Ceux qui n'ont pas de détail, et là qui c'est que vous consommez exéter en détail. Si vous avez besoin d'exéter en détail, dans votre détail, il n'y a pas de souci. Livraison, les gens à domicile. Si vous avez besoin d'un carton, vous pouvez exéter. Vous avez un carton. Si vous avez besoin d'un sardine, vous avez besoin de plus cher. Vous avez besoin de plus cher. Il y a mon corps. À toi, vous avez 5 boîtes. Il n'y a pas de souci. Vous avez la sardine. Vous avez sardine, vous avez awa. Il y a la bapundu. La sardine, vous avez mingi vraiment. Il y a une sardine. Pichard, voilà. On va pichard, vous avez awa pour la pocha na kati ya bapundu. Dès que tu as la sardine na pundu, voilà. Vous avez sardine, vous avez mbisi. Est-ce que la mbisi est en détail? Est-ce que la mbisi est en détail? Est-ce que en gros détail, les alliés au cours, ça m'appelle. Sachez le bleu oyo. Oyo, les poissons, Thompson. On a dit que gros, on va payer en détail. Les Thompson. Vous avez livraison bateau. Let's go à 3 kilos. Let's go à 3 kilos. En détail, fait deux autres, c'est dans la biseau. Voilà. En détail, fait les alliés. Maman, c'est un là où c'est bien beau. Pour moi, il faut que se pèse ça autant au bazar dans la bonne mode. Il faut que se pèse ça autant au bazar dans la bonne mode. À boti la biso. Faut que se pèse ça ceux qui bazar en vie. Ba parents au baboti biso, bango ceux qui ba koli,
bazanga na posa biloko. Mama mikolo sukali nzate, mama sukali, mama nana tite ya pesa ngate. Mama naza komela tite, ba pesa kasinda. Ti yango. Tu te. Ti en anglais, en français, te. Tu te yango. Mama naza wole ba mama parents na biso na poche ba posa ka ina bi poche. On a bien la chulube hein. Mika. On a lobi na bi poche. Na maso ba takata ko tala ngate. Mika on a chulube. Obi ko. Na bi fenda poche. On a chulube tana. Ngo ba mama luba ko ba sina ministre na muno. Wala ba ngo bo. Voilà. Na banda ba ke ba mama ba boti biso ba ra posa ko dia. Mama za posa ya moi exeter. Sombela mama ka pa exeter. Boyebi ke ba boti ndenge baza wana tango ba biso na ba age to ana mo ba boti ya biso baza na posa ya kolia na ya komela c'est tout parce que ce qui mo boti na yo asasu na bo moite a to la tse ba grand super ndenge ni so ba asasu na bo moite a to kundiye soki na montagne ni azomona te ezolo beloko moko te. Soko azana bon moyo. Tche liputa na nzoto alata. Soki moboti ana bon moyo. C'est ça sukali chaque mois ezanga te. Miliki, neto me ona lingala miliki. Miliki ezanga te. Mama lia bien ndoko mama ezanga mafuta te. Ndoko mama ezanga mafuta te. Et puis mama azana bana na poto azanga biloko te. Maman cause na biloko te. Papa, yo pe mo sobala. Bo kilo. Azanga biloko te. Bo kilo ko cause na biloko te. Eza biloko o esepelisaka ba boti. Mike. Il y a mon qui na salle la ni panier à petit déjeuner. Alors c'est na musiko. Maman faut aller à papa il faut aller à faut ba sepela. Parce que ça va se faire bon moïté. Ata papa koufi maman koufi. Ata ba sesi ba katafala ngwa ndenge nini. Ata ba décoration ndenge nini. Ata ba takintu eni ba yeko beta. Ata ba yuda di Congo ba yeko beta. Akomona te, akolamuka te. C'est le moment ba profiter tant baza na bon moï. C'est le moment baza moi sucre na bango ba mela. Semela bango moi sardine, ce qui peut plus cher, na pondu, milk na bango ezanga te, café na bango ezanga te, c'est très important bandeko. Na yango mama ile ni tu na yeko talisa bino, ke nyonso ezana ngo, nyonso ezali. Nazala nyonso. Bino mo boyebi ke la providence alonga nzala. Wana mo boyebi angoti, ke la providence alonga nzala. Tu sais que la providence alonga nzala. La providence alonga nzala. Bongo la providence alimentaire. Naza wana pona bino, naza na pona ba livraison, so oza na besoin otali osepeli eloko yo ko sala, oko benga maman ile ya nitu na numéro na ma téléphone plus 33 6 15 31 69 90 plus 33 6 15 31 69 90. Na posa to sana bilo yango wana eza très important. Ba maman fo ba lia ata ba yaya baza kotoyo yo ozo ngolo kinda poto ba yaya basi ba kola ba koma mikolo ba tika lobe na chez les parents ba yaya ba tika ba masu baza chez les parents et lo ko sala sunga ba yaya sombela bango ba lia ba nela tango ba kolia ba komela ba kopambola yo bo sipe wa bino mameli ya nitu bino bobi misala ngeza taros. Mameli tu pas aller. Livraison à domicile. Côté wana kutu, bolabo. Côté wana kutu, boza tana kobanga ta soko mokete. Merci mingi na ba o déjà basalinga confiance. O déjà baza kotinda yo o na no tindite tinda papa rambalia. Ata pe pasteur na bino. Yo sambela rati. Oko sambela pe pasteur na bino milk, o sambele moi mafuta, o sambele sukali. Ko mutazo lesa yo zo lendi so lo bananzambe. Bongo yo ko basadilanga ko badilanga ko bamelanga mazama kios et pas passer à côté ya rabino et pas wana po tabi passer na biso azoteya ce qui na changer c'est les apona pasteur ce qui na komi boza pona pasteur au sommet de pasteur ba ki osali ko livrer bino ba yebona ba prophète ba prophète yo bazo prophétiser bino et on dit soka ba prophète bazo prophétiser tango nyos ya ngo au sommet de la maman
Merci beaucoup na bato na nyos. Obo na maman il y a nitu. Obo c'est pas maman il y a nitu. Tout se soutenir, n'enge ba chinois ba se soutenaka. Tout se soutenir, n'enge ba sri lankain ba se soutenaka. Tout se soutenir, n'enge ba libanais ba se soutenaka. Maman maman il y a nitu. La providence alimentaire na katia Congo. Au fouti lelo le goza livraison. Va ko côté wana rataka te rataka ko tata mukete. Au fouti lundi mardi aux livré. Voilà. Na solo na biso yango na ngaki to solo na ezaka pona bien baboti te baboti biso si ba nuni na bango ba na posa mo sukali ba posa ka ba mela mo miliki na bango ya bien so ba meli mo miliki na mo na mama akakufa na 2026 encore sur la 2026 c'était pousse moi Nicolo c'est la 2040 Nicolas on est Nicolas sur kitoko amela kitoko et Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Hata nzambe kabisa ko. Nzambe anibashana bana ba réponse pour kamata ba bisous. Bonne journée na bino nyonso. Voilà to lobby. J'attends vos commandes. Nazozela vos commandes. Ceux qui vous commandez, ngala sali livraison à domicile. Bye bye.